Écologie, l'obae. Ode chibambo kashenga ilelo. Olobi na komi bololo. Na lobi boy na kati ya Congo. Toza la batu. Congolais, to linga baninga na biso Congolais. Nyawazo mitune. Faire gola. Azamo na Congo te. Faire gola azala Congolais te. Eloko oyo lelo na festigola oyo ekomi lelo oyo lelo tomoni. Je sais pas si Ferregola a ce pays ça batamboka te. Ferregola pourquoi batu bolingi Ferregola te? Pourquoi batu bolingi mwana mobali wana te papa Hervé pona nini? Ferregola et là quoi initiative on va bengi festigola. Je comprends na kisasa bato ba lingi et là on est banana kombo na bango. Le quoi festival mori bandi ba na komba faire. Il y a des musiciens belé au ba sepela ki na ngote. O ba lingi mamba faire gola ezala na se to et c'est ba lingi nde bango ba banda ngo ke faire gola mto bandi yango. Moi mobile a comme victime na kati ya mboka na moko pona nini. Musicien na biso ya mboka comme victime ya Dani babani na français. Dani ya kovanda boy Dani. Dani kati ya yolo vanda mpaze wa mnazo ba français msezo bunga. Moi mobile a cause azala victime na mboka na moko awasa mambo SCP sabatu. Kati vanda otala nina lo na duba mamsusu na yo le pesa nga koloba boyete. J'ai dit festigola, bravo à l'artiste Ferregola. Malgré ba combat, malgré ba bitumba, malgré ma belé, malgré ba tentation, malgré kenaki zongaki, mais il a tapé. Vie a tapé en gros. Malgré ba humiliation, tout ba nyaba sa na katsa mboka na biso Congo. Mais Congo, tout ça na kapena ba Ferregola. Congo faut soutenir ba festival wana. Il fallait ba gouvernement peut et appuyer, Dani. Fallait que tu aies tout ça influenceur. Toi tu as ma photo lobaka. Toi tu as panzisa ma photo lo. Tu as droit na biso za mboka ya mutu nyonso. Eza mboka ya Congo. Pourquoi faire gola za boka bula ina aza kwa mwana Congo te pona nini? Et là quoi festival les banda na pays du peuple les banda tongo mais ba cette misala ba 16h 17h ba charge instrument air nini. Ba commenter air nini. Ba koyeba air nini vraiment non. Mutu ba bundisi loko na festival na Congo loko faire gola zate. Bozo mena saka ye kaka nzamba opambola ka ye kaka. Bozo mena saka ye kaka aza ba fan fidèle na ye kaka. Hein? Na longola penza ya ni pangi longola na bona nga penza na boy na mikona tuzunga na tuna Jonathan Kamara na nga to moso la bisobie. Na boy penza ya ni pangi na boy. Na boyo yebe lo sala na boyi penza na boyi na bona ngami kola kana Kamara na Jonathan Bolingi super Jonathan Bolingi musuni munene Jonathan Bolingi super ba ngia ba mika Jonathan Bolingi menzamba mawa o te o mwana ngai simba te Jonathan Bolingi telema pangi musuni na Congo oyo na Congo nzambe na nga na Congo na Kisasa eloko initiative eloko ya festival bino boboyi bokomi ko combattre ye bo annuler ba raison que Madjabou concert pasteur Mike salaki ba blessé mambe belé non avant pasteur Mike a beta fali a beta kati fali a beta ka batu ba kufaka soki zela soki réellement so za na posa ya kolongola ba concert o ba kufaka to ba concert na sima il fallait kolongola concert depuis fali a beta ka il fallait ba kanga ba concert beta sur na stade c'était tawana coup d'état salema na mboka ba yo sala coup d'état na mboka passer Moïse Mbiye a beta na stade de Martyr mais kaka le même jour wana ba beta sa pasteur Moïse Mbiye na stade de Martyr mais coup d'état na mboka o mboka bouger le ba matina ba international partout dans le monde mais ba ni la concert ya pasteur Moïse Mbiye ti mais ba tika concert ya pasteur Moïse beta. Mais en plein coup d'état, mboka ba kufa to ke ba ima boma mutu bo songolo para to lo bate. Bino boyebi.
mais to monaka annulation ya concert ouais pasteur Moïse te. Hein? Est-ce que c'est qui moment bato ba oti libanda ba na Congo ba osala iloko moko ba oluka artiste na biso mu faire za misa mukete faire za misa mukete faire za misa munene mboko to bato bili banda ba étranger ba na mboka ba ko luka artiste moya munene ba ko proposer likampo ba sala il faut biso gouvernement to cha garçon wana maboko dani to cha papa wana faire gola maboko to soutenir to protéger parce qu'on sait jamais. Initiative là on a fait rigoler roya pena igesma wete roya pena songolo pakala mais je comprends que batewa linga ki elo kone banana na bango ke fait rigoler combien de concerts banana qui sasa obo anila ngote combien de concerts belé ya na makam obo anila ya ngote mais kaka tant on fait rigoler ba combattre o le na ke pour ça ça va mis na leli nga zana parti belé na entourage nanga o ba sombe ba billet mais ba yeba soute ke festival les ali parce que bunga ba tuna muté na nini na mémoire mais lokola papa va za ba fan na fidèle ba téléspectateur na fidèle ba to ba linga kai yo ba ko soutenir yé. Pourquoi quand on pasteur mec a salinde comique ba kufa ki ba to ba kufi to moni pété to mona ka so deux personnes ba lo ki ça to moko oh plein de blessés plein de biloko to monati ezalaka te fira sa mokili nini faire aza musicien ya mboka te aza congolais aza ba droit na ye il faut azala pe à l'aise. Naza maele te na ki zengi mama. Na ebiti. Pasteur Moïse Mbiye. Na respectaka ese homme, c'est homme de Dieu. Ya munene ya kati ya mboka. O na opesa ka exemple. Je sais pas si c'était quoi. Tozaki muto ya batalinga Pasteur Moïse Mbiye. Tout le gouvernement balinga qui est la bon à plein coup d'état. C'est pas bien un coup d'état. Coup d'état. Au Islam qui n'a tongo. Mais tu tournes plus de 80 000 personnes à quatre stade de martyr. Mais concert à Pasteur Moïse Betaka annulation ezala raté. Oh va bengi coup d'état na mboka. Oh OK. Ce coup d'état avec mais quand tu n'as pas ba jamais bomba munene pou ba kufi to perdre pe batou. Quand annula concerté. Mais loko oyo ba étranger ba Congo ba bimisi mbongo na bango ba louer ba pesi est-ce que ça en plus na kati ya mboka ba bakisi moyen na bango pour ba compte ça fierté ya mboka ti biloko ba festival là ba to ti libala bisi mbongo na bango ba tie mbongo pour ba sala makam na bango pour ba être mona ki fira sala ki stade de Martyr moko ba pesa ki makambu ba initiative ke lelo moni wera ya bet na festival ya biloko moko ba photo soutenir ba to betela ba misina biso maboko. Oui, on a annulé le festival et a fait rigola. Mais parce que bazaki pe na mutema na posa ko yango moni e déranger qui est et tungisa qui est et ça qui ko sala lelo. Mboka moko boye e pesi ba passe mingi. Mutu ba to nzima ba chena parler du peuple. Ba du peuple ba chefo mutacha ba instrument. Ah do cheba instrument na tonga yebo ba bengani soda e ba bengani na ba bobima. Pour chat, il faut qu'il y signé, il faut signer. Premier jour, bâtir podium. Deuxième jour, bâtir podium. Mais si tu na 4 heures, na 4 heures, bah 4 courant. Lobby na festival, bah 4 courant, bon dimate, le quoi faire à l'étranger. Nanzimi pote boya nga penza, il y a problème, te nanzimi. Voyage ignon, c'est boya nga la vie. Lobby courezo kende to ebite pona nini. Ah, Congolais. Elo nyetina bo anile non festival là. Elo ko ni betina ki gouvernement so anile festival là. Tout ça ba on va en français ni. Tout ça ba opinion. Tout ça ba opinion na ebite so ba opinion. Oh. C'est triste, on va en français.
eza mawa pona mboka na biso. Eza mawa pona Congo Kinshasa. Eza mawa. Biso lelo biso toyebi. Il y a des concerts ebele bebeta na kati ya mboka. Ba annulation na ngo ezalaka te. Ce obi ke fala so boya ke concert ni alobi te pona nini. Peut-être na posa na ngo. Ke fala na posa stade ni ali boso na soki ba nilaka. Yo ni fala nga croiser maboko. Est-ce que fala nga croiser maboko? Je pense pas. Donc, il y a une solution, ba beta stade. Le quoi, deuxième tour, peut-être, ils ont tenté, ils ont pas n'ingsa mokili, on va l'année les angoté. Ba, toi aussi, les bandes pour na faire rigolo, là, ba, aussi, ba, chambon, na Congo, ba, misé. Ba, toi, je pense pas qu'il va se retrouver. Ba, l'on a côté, ba, instrument. Ba, aussi, ba, l'on a peut-être Raphaël. Et il y a parlé des peuples. Ne va monter qui toko, ba, décorer qui, et ça, ba, plus de bon et bimi. Pas plus de combien bimi? Combien de mbongo bimi pour na osala likambo oyo? Ah, bah toi aussi libanda, tout à ah, non ça fait sigo lango. Et ça banam, ah ben étranger, tu sa mission est sur mboka sonité dans Senda. To protéger Ferrego là. C'est quoi? Ministère de la culture. To y est to soliande ni papa. Tu sais mon message. Il faut faire quoi? Tout ça va mesure na pot laisser tout bateau de na ta festigo là to kota souté et suki bongo. Tiens tout c'est ça. C'est ça. Ko choquer moninga so bon il a peut être conseil à faire yemo privé. Tu nga ton zima. Mais non ba to ti libana ya mboka ba ko sana na kati ya mboka ba ko honorer ministère na biso ya mboka. Combien des artistes oyo bazala ki wana ba yeti? Combien des artistes au bazar qui baya qui pour ba honorer ba sepla na Congo ba même témoignage ndenge ni libana mboka ba koloba nini pona Congo na biso. Je vis hier Gez Mawete c'était qui Gali avant na mutuka ba nani ba Gaz Fabulous avant na mutuka et ça biloko ya kotombo la culture. Combien de personnes ba yoka qui passe, combien de personnes ba yoka qui moteme sala ki bango bien ti. Combien de personnes qui monté ma passe parce que Ferrego la Jésus de Nias na obeta na festival la naie première fois première édition mais soit estimbité les a parti les a passé. Allô au matin de Allô? oui allô Allô? oui Oui. Nayoka. Boni. oui ça va Namonaki na yoki bon na kotika na live na pona na fait téléphone nga. Na kona live na yo bini amoni. Mais si namona ko pe na concert hein, na concert ya ezaki na pas du peuple bien na martyr. pas du peuple Ya pas du peuple. Ah na concert on a kitoko na balance, tout na balance hein. Na balance. Bon nayokaka yo namonaka yo na ba Facebook banini mais ça va sinon merci vraiment hein? Merci vraiment sepeli moni na John yo hein? Ndenge na koti naoki yo na nazozonga ah Congolais Congo Ferrego là c'est un musicien, c'est un patriote balwa bongo patriote Ferrego la sala Congo nini lelo na kati ya Congo oyo zana bloqué no kizengi azo commenter oyo zana bloqué non ça na Facebook na bandali bozosala wapi si bakoma oya ah hein je vous jure lobi na koti na pays du peuple moto nyonso akoti nayesi bino moto nyonso Congo elingi fere te
Congolais lingi fait pas congolais. Congo lingi fait ndenge nini mission munene oyo azoyimbela bino banzembo bengo ba odemba bachachu banzembo ebela ye fe regula yembaka awasala fierté ya mboka mais bo tozolinga soutenir fe regola te tozolinga kotia epoa te susu na bino fe regola kufa susu na bino fe regola balobela ye lisusu te susu na bino fe regola ifo nini hein ni Berado presse faire sala nini. Hier j'avais des larmes aux yeux. Festival aussi ça qui ont créé l'enka ouais pour nous annuler yango. Boche mutu na paye du peuple. Mais quand il paye du peuple, on est comme un instrument, il faut qu'il gagne somolo pakasi. Bagola baza ba meilleur fan au monde. Je n'ai confirmé yango. C'est rigolo comme ça un star les sous makasi. Tes fans si me voient bayambanga lokwa bakuta na papier. C'est rigolo tes fans bayambanga lokwa bakuta na papier. Tes fans basepelaka nanga bakanganga na nzoto. Lokwa bakuta ni na faire rigolo. Mais c'est regrettable pour nous biso. Pourquoi cela qui basongolo paka me benga botika ba msuse za la boete. Et le binde konanga Dani Senda na coup d'état na mboka mais mwezi mbi ya beta ka concert. Ba ni la kata banga tika bana stade wana bate bombe ko kuya bakufi. Me batika concert mwezi mbi ya beta. Likolo majabu beti concert passer man qui crée ba problème. Peut-être que ça majabu. Tout le babongo. Fali ba kufarat. Toka ska ba kangi stade. Toyoka kata. To sali comparaison mais toyoka kata. Ouais bien plaire ngeza na festival la opet ngé ko sa commune na kata Congo. To pe di solo commune ko na kata mboka o ngé beta ba plan international. O mukili ngelo bali kamba festival. Il y a un festival au Congo qui a joué là-bas avec des artistes congolais avec ba ko mindele ba lobela ngo e matisna to na biso ya kata mboka. Wobengisa la combien de personnes bas c'est la maman oh ngese na festival là oh hier je de larmes aux yeux na moi ba fan ba linga faire gola ba yena kati ya stade ba na kati ya nini benga ngo la nini na kati ya pays du peuple ba fan oh baza ba fan ya vrai cœur ba vrai fan ba côté na kati ya stade ya pays du peuple malgré mbula tozalaki wana topola na lela na bi affaire gola wera ya matabi atambule beti tokobeta kaka mutako kima zate natangisi ma misu na biloko oyo papa ve de loko oyo pour affaire gola on bosali bongo tant que je suis congolais tant que je suis influenceur non les kaka non le baka ba droit kaka non baka ba droit kaka nanga parce que ça ba droit nanga ya koloba pe passer message pour na makambo zo mona ça va pas na mboka photo loba ya baka ebe na kasa mboka o ba ko gérer yango te mais na baka musique ba faire rigolo comme problème combattre na poto boya bilo pe na Congo mo be boya la faire rigolo combattre atika mais comme na Congo ba mise na biso moko o mi ko mbundisa bango po basala mambo important na kati ya mboka Congo. En plus, les concerts faire rigoler avec ta bimisi mbongo te oyo si libanda ba yo sala na kati ya Congo ati oh j'ai des larmes aux yeux parce que ça m'a choqué. J'ai payé des plaies mais pour tout côté comme problème. J'ai payé des plaies pour fouiller comme problème. Injustice ezani na kati ya mboka. Injustice ezani na kati ya mboka. Fira sali nini? Elo munene boda osi libanda baye. Mais bobundisi mutu tina suka. Bochina paye du peuple mais ba ocha ba instrument soda ya tondi. Oh, c'est quoi ça?
Pour balekisa ka air premier jour cassé nan eloko esalemi te bainstrument basali retard premier jour esali ete retard eloni etinda bino boanile na concert afe regola eloni etindaki bino boanile nano festigola wana c'était pas c'est triste na nde balobaka c'est triste naokela mawa naoki mawa makasi naoki mawa ayebi te feregola soza congolais te combien de concerts ebetami na Congo bakufaki faire ekuta beta concert bato bakufa te dani totelema so wana est-ce de quoi bamort babe du Jésus shetani ndoki me bato bakufa te faire abeta kutu concert na stade bakufa te mais bocombattre ye bato babeta baconcert bakufa kutu bocombattre te soki mutu réellement azali na posa beta concert vraiment na nde banilaki oyo bangai batelema bato batelemi te azali na posa concert te tina soki tomoni gala osalaka promotion malgré banilaki na kosi gala osalaka promotion malgré mais gala osala parce que azali na souci eloko eza œuvre d'esprit mais soki bato misusu bakopose bango festiki ngani bangai banila eloko te bokango lelo na kati ya Congo oyo bangai banila yango te parce que Songolo Pakala, il parle avec quelqu'un qui chéri parce que Songolo Pakala, Aza cousine à Moutoué, Aza mi à Moutoué, Aza Moutouaboué, et Yez à la Bomoté, ceux qui Songolo Pakala, mais à faire et quand on gouvernement, tu as un beau Congolais, boyé, non, Congolais, bon, l'autre c'est qu'à l'homme, Baba, pour Karanga, aïe, comme il prend, j'ai mon droit, non, j'ai mon droit, non, bah, bien payé à droite, ouais, mais n'a fini mon tout, j'ai pas injuré, j'ai dit seulement. J'ai fait mon opinion, je n'ai pas injurié quelqu'un, je n'ai pas injurié les gens. Je dis, oh, on a pose na part nanga, bakaya ko sala pe boy pour l'artiste na biso, azam mission on na mboka, oyo, azam ba droit na zamo na Congo, ezaki solo. Qu'est-ce qui prouve que na pas ba ba kufa alors? Au moins qu'ils ont le kuta. Ce que vous voyez dans le pays du peuple, ce que vous voyez dans le tête Raphaël, bon pays du peuple, ce que des abonnements qui vont faire des cassos, c'est que va faire la cause et changer dans le côté. Fait que vous voyez à des souka. Pour le changer, ils ont la quitter. Et le changer, ils ont la quitter. Pour que vous voyez dans le pays dans tête Raphaël, n'a parlé du peuple. Ce que vous avez va faire la banque kaka. Pour le changer dans le exact. Naza opinion na nga na zoloba naza mwana Congo naza patriote naza mo je suis congolais j'ai mon droit je suis aussi influenceur tant que ba droit na kati ya il faut to loba toza mabolo faut to loba na kati ya mboka parce que za mwana Congo il faut loba faut tilima ba droit ya mboka na ngaso zo evasi na makambo il faut to loba parce que ba causer comme la bango pomba la simali kambo ta mise musuba sala ete de basali faire rigola jamais. Parce que les Camerounais na combat faire gola yango komi bongo so na koma mutu muso ingeza la bongo te pourquoi injustice na kati ya mboka pourquoi injustice na kati ya esika pona l'artiste faire gola pona nini ko sala injustice eloni la seke na pays du peuple so bazaki belenge to ngeke sala batinga kufa te soki besenga ba kufa abi faire abeta na concert na stade de Martyrs ba kufa te nanza to tambola ba tuti okufi ça que étouffement zoyo sans coûter tout fumer sur me koufi sans coûter le me koufi ba bezo pe mbato koufi na ndako pour la mukité est-ce qu'il y a un festival de ngaba koufa to ba ngaba sa ma ngé salima ya on va confondre bino ya on va la sabino que malgré ba menace na papa wana malgré ba menace na faire rigola azotombo makaka aoskangaka ba actualité fait gola lobakana ye kutute mais si c'est ma actualité mais makambo ela takana kombo na yi mais makambo so kaka na kombo fait gola batu nyos balu ko pesa faire gola mu Congo biso lote yo komo ko la faire gola parce que on t'aime pour de vrai pas pour intérêt on l'aime pour les vrais pas pour les intérêts quelconques. Ngai mutalingisa nga fere eza koko nanga
moni moni pe mana kimia azo bien faire ego la ferro a bien ferro ah 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 ngai bon eza kitoko te Harry se semble le suprême mboko balingi vete tricage partout na poto kuna baboya ah ba congolais bon boya faire rigola pour festival ngo baleka na komba faire rigola eh ya déjà ba festival ici la peine ça festi bébé Tchanda c'est déjà fait rigola qui a fait les premiers d'accord si en descend montant c'est fait rigola c'était les premiers Harry se semble le suprême matoko sanga na kado Harry so ba silaka Marie aussi là oko sanga ka boy na kado mo tilele ya pété Harry ba silaka na kanizo so mo kila Clarisse ba silaka Harry aussi là hein et Congolais n'aiment pas les gens les questions que pour na faire rigola te bo pote bo na kena faire mutami makanga ngabona boya na ngai ba voyage ngiko na paiement na ngai ngalingana nga faire rigola pa kabila ngambongo te ngalingana nga faire rigola pa même nga ba voyage te ngalingana nga faire rigola pona makambo boye te ngalingana nga faire rigola ka po faire rigola pona sepela nga na faire rigola ngalingana nga faire rigola te po ne ba intérêt mo ba retour mo te ngalingana nga faire rigola po na lingi na nga de faire rigola kaka papa zani papa Hervé parce que musique ni na sepela nga na ye ngalingana nga faire rigola te oh te non 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 ngalingana nga faire rigola te po et le retour mo ezana sima nga za bongo ti Kevin pendant les questions mutu na frère na nga za na risque semble si pas mayebi le tout soda abundaka déjà ni non sala chinga na parler non c'est la te pour na lobby faire rigola bo polo ba pesa nga 100 fois to 200 fois ti na le faire rigola na ba volonté na nga parce que je suis là pour lui parler faire rigola dona ngo so na tambo na nzela gola so amoni nga sécurité lo kwa musicien au côté so partout quand papa ya va beta so na leki gola ko mokanga ba photo nga pe start faire rigola félicitations na yo papa Hervé faire rigola félicitations à moi na nzambe raison il fallait botika ka festival ngo zala te parce que ni bo tena pa di peuple ya ka bosala ezaka normal ndi na talaki maquette ba tona dani so ki na tata ka felenge za somo maquette na talaki bo tia na fina na kata ya soki tata ka fela on so na pa di peuple ba tia ba instrument comme sous problème ba menace ressources to ko loba to limbo loba te parce que to ça ba l'âme de parler te bi ko loba to ça ba droit na biso ça ba opinion na biso ça ba to ba congolais naza mwana Congo naza influenceur naza musu na lobby mais ça c'est comment pourquoi pas na loba nalinga faire go l'amour sans intérêt na c'est la retour te parce que chaque fin du mois m'da na futa c'est pas faire rigola je fais ça pour moi qui vient pendant les ketchup makamni ça la nga passe ce qui m'a ramené bien ti yango mun kina yaka na loba soki ba bangi ba mon côté mo ba finga ba loba mabe na ye ngana zana na ko yana ko défendre ye soki esengi ya ko défendre faire rigola mais pas pour nazela elo mo na sima ata rena na papa va que papa ata memi nonga te etalinga iti e ko sokinga pété e ko déranger nga pété e ko sala nga pe loko te mais na ko lobaka bolamu na ye papa no lala na butum ta belela ka ya to za na démocratie mon azoluka yango wana démocratie to za na démocratie j'ai mon droit ya koloba mboka eza ya mutu nyonso mnezo na droit ya koloba ya ye oya moni ça va pas pour ekoma ba changer eza démocratie congolais telema congolais loba ba droit na yo
mwana Congo telema loba droit na yo lelo ba ministre ya biso Constant Mutamba telemi pa loba telema pe azolo ba do lelo comme ministre pourquoi pas ngapela comme porte-parole ata ya ministre Patrick Muyaya pour anité parce que je sais parler na yebi koloba ngana ko suka na ngabo ngana ko koma ka kota ba konsinga lekechu ce qui est dit est dit. La bouche est sacrée. Il y a un saka. Non saka pour la vie nanga, non saka pour l'avenir nanga. À part ça, l'ito inanga za ovimba, l'ito ezo vimba, si di levé na voyage na ki Turquie, ba longolanga ba biloko oyo. Ba kiloïd oyo, na ki de Turquie ba longolanga. So bolingi ngai mingi bo benganga. Bientôt, je vais voyager pour l'Istanbul. Istanbul. On dit Istanbul. Ah, Dani. Bientôt, je vais voyager pour l'Istanbul parce que les taux inanga, les heures vimba, qui l'ont eu d'honneur, qui n'est pas traité en Turquie. Bientôt, on va voyager en Turquie. Bah, tout bagoula, tout en Istanbul. Non, il y a Istanbul. Non, il y a Turquie. Bon, parce que non, ça, la cas 5 jours en Turquie parce que, bah, qui ne ça, la ngalitoi. Ba katango eza bien eza kitoko numéro na ngeza na page na ngabo benga ngai na ba conseil na mande belé bo benga ngai eza bien à passant lito ina ngai na ko katsango ba ko katanga ba sango opération chirurgique on dit chirurgique ay Dani on dit chirurgique ba o sanga lito parce que lito evimi nga makasi ba katango penza eza so goûter eza so elengité et Kangalusu, et le VIP et Kangalusu. À passant, rendez-vous à Kamoko avec Ferregola, dans le mois d'avril, Arena. Ferregola, je t'aime Ferregola. I love you Ferregola. Some, je n'ai rien en français. Je n'ai rien en anglais. Love you so much. Love you so much Ferregola. Love you too so much, Ferregola. Love you too more, my Ferregola. Love you so much, Ferregola. Love you so much, Ferregola. Love you too much, Ferregola. Mais ce que le jour, on a pas de Ferregola. Avec moi, le toit. Hein? Eh. Mon fils roule sur le toit. Non, non. Jésus. Papa, si on a coulé à thème au baptisant, aussi mal à baptême, sans blague. Oh, si on a joué à baptême, on va te faire à baptême. Dieu m'a parlé. On a joué à coulé à thème, on a ça, il y a forcé à ajo. Et ça dit grand jeune, papa, il faut aussi mal à baptême. Papa, parce qu'il y a un cool à thème aussi mal à baptême. Si tu y vas au coup, va célébrer la vie, mais tu cool à la base acheter. Ah, on va candé, parce que la seconde on le na couli bwe. Tala bat. Ba aussi mal à baptisme. Oh. So ina cool à thème papa, il faut aussi mal à baptême. Qui na kula kana ngati na bomwana me na koti malongi ya grand jeune papa evo simbinga na baptême wana na paroisse ngeza ska parce que faire simon na baptême il y a des hommes aussi au Congo dans deux on a fait hein à live est-ce que au mois d'affaire à live papa Hervé c'est caca il y a normal. Il y a des amis. Non, il faut faire ce qui ça yo. Il y a ce cas, il y a normal. Il y a loyauté. On dit soit c'est du loyauté. Fait que ce qui ça aussi non. Il doit rendre vérité moi non. Il doit me loba de l'ex. Il doit kin 24. Il doit les coach les anders. Il doit eyinda kaka. On va page na biso na TikTok. Après les news de ça, tu as la maman. Page de la maman, vous avez la bouche autorisée. Et
Menesi bino. Namwina tika. Namwina tika po. Non, Firigola, je t'aime beaucoup. Firigola, I love you. I love you too. I love you so much. I love you too. No lie, no Firigola. Thank you, for daddy. Me gonna bring a Firigola, daddy. Daddy. Firigola, dona de dona, papa de papa. Dona de dona, papa de papa. La dona ma nani. Fere de fere, cheta de cheta. Fere de fere, Gaulois de Gaulois. Fere de fere, Gaulois de Gaulois. Fere de fere, Gaulois de Gaulois. Jésus de Jésus, Gaulois de Gaulois. Daddy de daddy, Gaulois de Gaulois. Bye.